Ingeta, 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 la famille, Bokota, Bokota, Bokota. Bokoto, 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 dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo, yakoinda nde yakoinda, yakobeba nde yakobeba, yakosala somo nde yakosala somo, yakosala pasi mingi na motema nde yakosala pasi mingi na motema na ndenge moko yakosakana teo. Grande ma joie de vous retrouver encore cette soirée, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, salut, cher Bouchou, salut, cher abonné, salut, cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien, par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo toye lisusu bandeko nanga, kande na yebisaka bino, kande na betelaka bino lisolo, kande tokendaka nango, matata bandeko nanga, lelo na yeli bino lisusu, dossier et encore affaire concernant le pasteur de la foi. Tango déjà tobeta pasteur de la foi, batebele bayebi ye kana kombo ya pasteur de la foi, il y a aussi d'autres personnes oyo bayebaka ngo bayebaka kombo na ye na kombo ya pasteur Jean-Paul Mayata plutôt. Qu'est-ce qui se passe avec le pasteur Jean-Paul Mayata? Mituna déjà Ezaebele, yakoloba déjà Ezaebele, yako sala pasi pe mawa ezanango ebele na ndenge moko yako sakanate u. Bandeko langa lelo toye. Avana ya kokota na mozindo ya makambo ya dossier ya situation ya pasteur Jean-Paul Mayata ekozala malamu na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez et ko salabiso oyo penza toloba kanabiso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokoso makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda, bambote na Madame Gracia Mpoi, na pesi bambote na Mama Lisi Mpito ya balisi, bambote nanga na Mama Chérie, Mama d'amour, Mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote na Franesse NM Franciel NM et pourquoi pas leur tonton international tonton Amos Kazadi, sans oublier Madame Naz Kazadi na système P na ndenge moko ya kitoko. Voilà. La famille lelo toye na makambo concernant les pasteurs de la foi. Kande na yebisaka bino Kongo na biso ata soki ovandi na yo kimia olobi penza ke non lelo na koloba te. Ekozala toujours na batu o bakoya kolobisa yo. Ata soki olobi ke lelo penza mata ekita na kokota te. Ekozala toujours na batu o bakoya kokotisa yo na dossier. Eza bongo. Toyaki kovanda kande boyebi nga na vandi na nga namonaka ba message namona ba video eye kokota concernant pasteur de la foi. Kama kokutu na banga ki na lobi nzambe na lola lelo dimanche na boyi na nga ba makambo. Lelo dimanche penza na boyi na nga dossier. Lelo dimanche na boyi na nga affaire. Mais affaire ata soki okimi yango ndenge nini ezalaka toujours na ndenge ya koya ko rattraper biso. Surtout soki affaire wana ezozela yo panza nteke. Moyen pe okimango ezate pe kotikala kozala te. Alors, moyen na kima dossier oyo ezalaki te. Yango na yaki ko se soumettre na lobi comme eza nango matière ekoti moyen na boya ezate na exécuter kaka. La famille na yoki nzoto malili na bandeko mosusu o babengaki biso. Grand merci na bino bobengaki Mama Étoiline. Kande bolobaka toujours Mama Étoiline tosalelaka yo confiance toyebi ke ba makambo na olobaka eza ba makambo ata soki bato bakondimela ngo lelo te lobi kuna bato bakondimelaka ngo. Merci beaucoup pour la confiance. Voilà. Bandeko nanga avant na kota na dossier wana na kolingana nukoloba concernant pasteur de la foi.
Pasteur de la foi biso nyonso toyebi ye na mboka na biso aza moko ya basala nzambe, aza moko pe azalaka comédien, moko ya ba comédien pe oyo ayebaka place na ye, ayebaka ba limite na ye. Ayebi ke awa nakoki kosimba awa na kosimba te. Wana eza pasteur de la foi Mayata Jean Paul. Parce que toyebi ke na kilelo oyo eza na bato mosusu bango bazalaka soki baboni bato agitation ebandi na place ya bango il faut pas basimba bakolinga baya kosimba na place oyo il fallait pas bakota bakolinga koya kokota bato mosusu bakoma na bango bongo. Mais le pasteur Jean Paul Mayata en tout cas ayeba place nini na kotiaka makolo na place nini batiaka makolo te. Eza bongo. Alors, la famille, sans plus tarder, na tiela bino nanu, moi vidéo na ye na kotiango ka na coin. Bokotala, ba makambo pasteur de la foi zoloba awa. Na ebite, nga de mon côté, et salaki nga nzoto malili, et salinga pasi. Na ebite de votre côté, ce que rosala bino nini. Rosala bino milinga na nzoto to ekozala ndege nini bandeko na ngai. Pardon badi na boy na nga songi bolanda bino moko nga ya bino mama Etoiline Ines TV na ozonga la nga sima pona komeka kokota dossier oyo kolobelango pe kokota na mozindo tolanda et on se retrouve juste après. Ngatani na fandi bo faliaza na posa na nga na oketo solola fera za na posa na oketo solola baba demonte baba tu omonde na fandi boy na peske exemple na ba bande komi balé par exemple jibe mpia na koti yao obie wera so na koti yao baba ya nanga na hotelema na opia ba mbote ya hotelema kompa ya glodi na opesa mbote hotelema baza bakulutu baba ya na hotelema na pie ba mbote ya respect siko mbongo ne sa musanza meteneni tamso za mutu nsuta na kati église mais tamso ekuta mutu misala mabe l'église to apena bandoki problème eza ayoka liloba ye moko ayeba soki tia zelika enfer. Pour le chapitre 22 verset 11 zoloba il revient bientôt, il a avec lui sa rétribution pour rendre à chacun selon ses œuvres. Moi je considère tout le monde, moi je suis un évangéliste, on a terrain nanga ata baza soki ndeli to ka fisa bato baza plus pur tant susu bango ba malamu koleka bande kwana tam so simi pe Bible. Aujourd'hui vous remarquez aussi yana basala nzambe mais amta misala mabe ngatani na fandi bo faliaza na posa na nga na oketo solola fera za na posa na oketo solola baba demonte baba tu omonde na fandi boy na peske exemple na ba bande komi balé par exemple jibe mpia na koti yao obie wera so na koti yao baba ya nanga na hotelema na opia ba mbote ya hotelema kompa ya glodi na opesa mbote hotelema baza bakulutu baba ya na hotelema na pie ba mbote ya respect siko mbongo ne sa musanza meteneni tamso za mutu nsuta na kati église mais tamso ekuta mutu misala mabe l'église to apena bandoki problème eza ayoka liloba ye moko ayeba soki tia zelika enfer. Pour le chapitre 22 verset 11 zoloba il revient bientôt, il a avec lui sa rétribution pour rendre à chacun selon ses œuvres. Moi je considère tout le monde, moi je suis un évangéliste, on a terrain nanga ata baza soki ndeli to ka fisa bato baza plus pur tant susu bango ba malamu koleka bande kwana tam so simi pe Bible. Aujourd'hui vous remarquez aussi yana basala nzambe mais amta misala mabe ngatani na fandi bo faliaza na posa na nga na oketo solola fera za na posa na oketo solola baba demonte baba tu omonde na fandi boy na peske exemple na ba bande komi balé par exemple jibe mpia na koti yao obie wera so na koti yao baba ya nanga na hotelema na opia ba mbote ya hotelema kompa ya glodi na opesa mbote hotelema baza bakulutu baba ya na hotelema na pie ba mbote ya respect siko mbongo ne sa musanza meteneni tamso za mutu nsuta na kati église mais tamso ekuta mutu misala mabe l'église to apena bandoki problème eza ayoka liloba ye moko ayeba soki tia zelika enfer. Pour le chapitre 22 verset 11 zoloba il revient bientôt, il a avec lui sa rétribution pour rendre à chacun selon ses œuvres. Moi je considère tout le monde, moi je suis un évangéliste, on a terrain nanga ata baza soki ndeli to ka fisa bato baza plus pur tant susu bango ba malamu koleka bande kwana tam so simi pe Bible. Aujourd'hui vous remarquez aussi yana basala nzambe mais amta misala mabe
ngatani na fandi bo o fali aza na posa na ngai na oke to solo la frère aza na posa na oke to solo la ba démonter ba bato au monde na fandi boy na presque exemple na ba bande komi balé par exemple jibem pia na kotia ko bi wera so na kotia ba ya nanga na hotelema na pia ba mbote ya hotelema kompa ya glodi na pesa mbote hotelema baza ba kulutu baba ya na hotelema na pia ba mbote ya respect siko mbongo ne sa musanza meteneni tamso za mutu nsuta na kati église mais tamso yekuta mutu misala mabe l'église to apena bandoki problème eza ayoka liloba ye moko ayeba soki tia zelika enfer Dans le chapitre 22 verset 11 zoloba il revient bientôt, il a avec lui sa rétribution pour rendre à chacun selon ses œuvres. Moi je considère tout le monde, moi je suis un évangéliste, on a terrain nanga ata baza soki ndeli to ka fisa ba baza plus pur tant susu bango ba malamu koleka bande ko na tam so simi pe Bible. Aujourd'hui vous remarquez aussi yana ba sala nzambe mais amta misala mabe. Voilà, de retour la famille nabandi ebele abatuto tukolanda awa pasteur Jean-Paul Mayata ebele abatuto tukoyokaye kande na yebisaka bino na Congo na biso eza na basala nzambe oyo baza na bango honnête de leur côté eza pe na basala nzambe mosusu oyo de leur côté bamimonaka neti bakoma banzambe bamimonaka penza ke no bango nde bakoma banzambe makambo mosusu ayebi ke na kunzu soki tokutani na mutu kingandi na koyamba ye na kosolisa ye mais soki akomi na public akolinga kosala semblant neti ye penza ye nde abotama après nzambe ezalaki nde ye batu oyo babengaki nga balobaki ke non mama Étoiline to regrette na réaction à pasteur de la foi. Comment ça fait-il que pasteur de la foi lelo oyo akomi ko déclarer publiquement que soki akutani soki fali pour palelo abengisi ye akokende ba solola to soki lelo ba jibe mpiana ba wera son ba koti bisika zali akotelema apesa bango mbote to atikela bango bakiti comme bango baza bakulutu ye musala nzambe azoluka nini na batu o bazo yemba ka miziki ya mokili batu ebele ba regrette batu balobi o mama Étoiline biso tolingaka pasteur de la foi makasi tolandelaka pe ba prière na bie mais makambo pasteur de la foi akomi koloba ekomi kobangisa biso c'est comme si yepe akomi na kati ya batu wana La famille. Boyebi keju mosusu boya bomisaka biso, bino bolukelaka biso ba makambo. Kande na lobaka ngo nga moko. Mosusu bolukelaka biso ba makambo moko na kokaka penza ko comprendre ango te. Na makambo o soki tolandi pasteur de la foi alobi, en tout cas tozala sincère, tozala pe honnête. Ngana makambo o nyonso pasteur de la foi lobi na moni mabe oyo pasteur de la foi lobi te o toloba. Azana ye honnête, azana ye sincère. Eza bongo. Boyebi eloko ezobomaka ba chrétien ebele. Ba chrétien ebele balingaka kolakisa que non bango bakomi parfait. Et pourtant makambo o basalaka na bakunzu eza ya makasi. Nasalaki analyse ya frère Aimé Kanu. Na yebisaki bino na lobi parmi basala nzambe ya Congo na biso ses frères aza frère moko oyo aza honnête na ye moko. Aza honnête ayebi nini azolukaka na vie. Tandis que basala nzambe ebele baza batu moko baza na bango honnêteté o. Po na public bayaka kolakisa kendo babangaka nzambe mena kunzu makambo basalaka ezalaka makambo moko ya minene. Bomoni biso batu toza lelo na ba réseaux sociaux, biso batu tosala na ba réseaux sociaux tozwaka ba message ebele penza ya makasi. Il y a de ces personnes qui nous appellent baza na ba preuve nyonso mama Étoiline talabo na ba vidéo na ba audio. C'est parce que comme je vous l'ai toujours dit que epai na nga na linga koya kosambusa mutu te. Nga na linga nanga kosala matière soki eza ya mabe mutu osala mabe na ye na lobeli ye. Mais koloba te ke non ndenge eza boye baya kopesa nga mutakala
ya Pasteur Moïse Mbio oyo asalaka na kunzu nga na ya kopublie eza place na nga te po ntango azokweya nga naza nzambe te mpona koya kotelemisa ye te eza bongo mais tandis que na kosala message mpona koya kobeta sete na bamakambo ke basala nzambe botika kindumba eza bongo. Na dossier ya Pasteur de la foi aza clair na ye moko alingi na ye akota na makambo te ke non amimona neti aza parfait koleka bato nyonso te. Ka ndenge auti koloba bafali ipupa bawera son bajibe mpiana bakofi olomide malgré banzembo na bango ya mokili bango baza bademon te. Bible yango moko elobaka na biso ke aller partout dans le monde chercher mes disciples. Yango verset bino ba chrétien bolanda mama étoiline. Et puis à part ça toyebi biso nyonso ke na nzambe na kibonzambe na ye aloba ke na se ya moi ayelaki bato o baza bien te ba juste te mais ayelaki bato ya mabe yango nzambe ayaki yango akufaki na croix ya Golgotha eza pona bato ya mabe yango wana nzambe akitaki na se ya mokili pona koya kokufa liwa moko ya soni. Alors biso ba chrétien to mimona kate ke no toza spécial. Pourquoi je dis ça? Parce que dans jour asuka nde place bokomona ke non na bandaki kolekisa ta nanga na babuzoba. Parce que bino bozo mibenga ba chrétien mais bosala makambo moko ya makasi. Nga na yebi eza na video moko batindelanga ya ndeko moko ayembaka moya na masione kombo na ye awa eza te ba miziki ya nzambe ayembaka bandeko nanga soki bozo tala ndenge azoyemba ayembaka. Mais boyebi ke ndeko wana eza na ba hotel moko ezalaka na kini ya cher wana moya na masione bakombo eza te po hotel wana ezalaka hotel moko ya munene ezalaka ya VIP bato ya mbongo nde bazalaka kuna. Boyebi ke musicien na biso ya musique chrétien eza pe pasteur akotaka pe kuna akendaka pe kuna amelaka pe ba masanga kuna amelaka pe bashimboki badiamba amelaka ngo siko kuna pona kokota ezalaka imagine bouteille moko kaya masanga ezalaka soki $20 bouteille moko siko pona kokota kuna ifo ozala na mbongo VIP ya makasi ifo ozala penza na mbongo poche na yo etondami penza na mbongo eza n'importe qui te akotaka kuna siko ka ndenge boyebi moko ya babone nde ayaki kozwa video atindelinga alobi mama étoiline tala batu o bino boyaka kokumisa. Justement pour vous dire que batu o bokanisaka keno bango nde bayebi nzambe babangaka nzambe bango nde balalaka balamuki na makambo ya nzambe na munoko batu wana basambelaka te. Pasteur de la foi makambo oyo alobi aza kutu pasteur akobetela maboko aboyi na ye ezala te ke non nga nde nazomimona pour que un jour soki akwei ata soki akwei bato bakomprendre ke aza mosala nzambe aza mutu akweyaki alingi komilakisa te ke non ye de après nzambe eza ye te ye pe aza mutu aza na masumu na ye oyo asalaka ye pe abongi na nyonso te. C'est comme ça. En tout cas coup de chapeau ba o nyonso ba obenga mama étoiline bilo bobengaki pona koloba pasteur de la foi alobi mabe biso to bando ndimela te soki bokendaka église pona kondimelaka basala nzambe yango bokobanda ochangeaka ba église tokendaka na église pona koadore nzambe koyoka liloba nzambe kogarde foi na biso na kati ya bonzambe ngo tokendaka église pona pasteur te o tokendaka église pona baprofete te baprofete baza instrument o nzambe autilisaka eza bongo mais tango ozokendaka église kende pona yo moko vi na yo ndenge ezali po soki kozala keno nazokende parce que pasteur o penza convaincaka nga lelo pasteur wana akokufa yo kosukela wapi yango bomonaka na baeglise mosusu soki pasteur aza te batie pasteur adjoint mosusu aya koteya omona bandimi na badimanche wana bakobanda okendaka te me boza bandimi ya ndenge nini tokendaka église mpona pasteur te
makambo pasteur de la foi auti koloba awa soki akutani na Fally Ipupa akutani na Ferregola babengisi akokende kosola na bango baza bademo te ata soki baza bademo pouvoir oyo nzambe atia na kati ya pasteur de la foi eza pouvoir ya kokimisa bademo. Donc eza deja eloko akotiaka na mutu ke pouvoir oyo nzambe atia na kati na ye eza pouvoir oyo ekoki kokimisa bademo. Donc bisika nyonso ye azali demo ekozala na makasi te ya koya kotelema. C'est comme ça. Totika kojijaka basala nzambe. Totika pe kominimizaka bango. Baza apele ya kosololaka na batu nyonso baza apele ya kokotaka na badossier ya batu. Peut-être Fally Ipupa koki kobengisa ye ke papa naza tomonaki na kata bino ndanu te. Tomonaki pasteur Kabundi Walesa. Je sais que batu ebele bakoya koloba mama Etoiline na batu nyonso na ba exemple nyonso kopesa eza Kabundi Walesa wana pe aza pasteur. Oui, aza pasteur. Aussi longtemps que azo exercer musala nzambe aza pasteur. Soki yo oza na ba compte à rendre na yo na ye plutôt etali bino mibale. Mais à ma connaissance, je sais que aza musala nzambe. Tomonaki le pasteur Kabundi Walesa yaki kopesa awa témoignage ke avandaki ka jour bosusu boye amonika appel ya Fally Ipupa. Akena bakiti kosala don na église. Pasteur Kabundi Walesa tikala koboya bakiti wana te. Ayaki kozwa bakiti wana bati yango na église lelo oyo ezosunga na église wana batu bazo vandaka. Batu bazo vanda na bakiti wana. C'est vraiment une bonne chose. C'est vraiment une bonne chose. Et puis ba Fally Ipupa. Musique ya mokili. Est-ce que tout le monde a place bafuka mangapona osambela? Biso tozalaka bato ya liboso ko jije bango kutu baza bato bakisi. Est-ce que tango bakenda kosiba bakisi biso to akompanyaka bango? Yo butolo bakaka batu wana baza bato makisi yo muto kenda ko akompanye bango. To ezaka koloba loba o bino ba Congolais bo mesana koloba. Ezaka pasi pe mawa. Voilà. Yango ka mukuse bandeko na ngada lingaki na sala mwa analyse. Kande to okende nango yo muto okoti sika na chaîne abiso soki osabonaki te tielanga j'aime s'il vous plaît, s'abonner pe massivement, partager lenga vidéo, commenter lenga ngana lingaka bozo s'abonner bozo commenter bozo partager ka vraiment et ça la kanga kitoko makasi. Voilà. Tokomi na moi souka partage na biso la famille. En tout cas, permettez-moi surtout de vous dire bye et à la prochaine. Ciao.